ma grande famille, shalom, shalom, shalom. Na bandeko nyonso, oyo basabona na Mama Lorraine Mbala TV, tika nzamba lola. Apambola biso, nzamba lola, abomba biso, yambona banda masola lelo. Tozongisa matondi epaya koles masia. Seigneur, topesio merci pour na pema, pour na grâce au salibiso, ya kozana bon moi. Bao bakufi toleki bango ne lokote. So tozana bon moi, eza juste ngolu tozu epai na yo. Yango topesio merci, kolo na sengete loboko na yo, e bomba biso, e batela biso, épargner biso na ba danger nyonso au monde des ténèbres ko telemi la biso, e ko telemi se la biso liboso, ba montagne nyonso e kwe ya toleka na kombo na Yesu Masia. Amen. Merci beaucoup. Ceux qui n'ont s'abonner, au s'abonner, au aimer, au partager. Ngambe aozangate ko pambola biso, partager surtout, commenter, ba commentaire na bino, et ça vraiment très important. Merci beaucoup. Lelo na ye na nini bandeko na ngai na ye pona bandeko e bazo salaka ba rapport sexuel na téléphone. En tout cas, même si osa marié ou pas, même si osa marié ou pas, rapport sexuel na téléphone c'est un péché. Rapport sexuel na téléphone bandeko eza masturbation. En tout cas, eza péché. Osa ko se martyrer. Eza vraiment péché rapport sexuel na téléphone bandeko. Rapport sexuel na téléphone, osa la rapport sexuel na mutu wana te. Ozo bete la tolo ke toza ba marié, c'est normal. C'est normal ya wapi. C'est normal ya comment okomi salibala et comme spirituellement. Non. Bobala na physiquement. Parce que tant on sali mobali, a memi mwasi, a pesi mwasa, et pas mwasa lubi, a pesi mobali mwasi. Et c'était que ça là qui mwasi na jardin okuna mususu okuna te. Te. Asala ki okuna te. Bazala ki tant sali mobali, a memi mwasi pas mobali. A memi mwasi pas mobali. Si ko tang yoza na poto bali muninga sala ma mikanda mo a rejoindre bisiko zali ke o azaboy bo sala rapport session yango mabala bongo eumela raté et eumela raté bo fini par ko kabwana. Pourquoi? Parce que bo bande ko sala ba rapport session bine mbalete o asala kina femme de nuit o asala kina mari de nuit bo za l'ensemble ndeni te o ona mulimo na laté pou o pe kuna mulimo laté pou non. Non. Pe bo kei misika. Bo zo alphabet bo mami ki A, B, A. Bo yo kanini. To bo sa na téléphone bon. Ezaki ndoki. Ezaki ndoki. Rapport session na téléphone. Na bo to bo bimisa ba ngulu na banzoto. Na bo to bo bimisa ba nyoka na banzoto. Na bine bo sa la rapport session na téléphone. Bo za ndenge moko. Et là, on continue à mon limo, bimana mon limo. Marie de nuit, bah mon akete. C'est un esprit. C'est un esprit. C'est un esprit. Est-ce que pendant vandi pena boye pese pas ya continue dans notre pain. To vandi pena boye pourquoi ya continue dans notre pain. Maman vandi pena boye nyoka pena bandi ko ya, o vandi potike li nzoto na yo nyoka pa continue na sexe. Non. Akota ki na molimo, akobima na molimo. Akota ki na molimo, akobima pe na molimo. Izendenge moko mobali, ovandi, honore mwasi na honte physiquement. Obima na epe physiquement, obima na spirituellement te. Pourquoi tu as un rapport session na téléphone? Téléphone mutasala ngoza mutu mutasali téléphone. Au conseil la paix rare, bah il mange la paix garder vendre la téléphone. Et bon la paix bobo yani lelo al bokomi ko menacane oh menacer muninga oh pas comment menacer muninga. Vous voyez? Bisika bokomi. Mobile comment menacer moi si ce qu'on sali boete na ko publier yo. Moi si pas comment menacer mobile, ce qu'on sali boete na ko publier yo, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Mabala bongo eumela raté et suka pa kokabwana. Nzoto na biso ça sacré. Notre corps c'est le temple du Saint-Esprit.
eza temple ya Saint-Esprit nzoto na biso. Eza temple. Pourquoi to comme ici nzoto na biso instrument ya diable? Pona nini? Pona nini? Pona nini bandeko na ngai? O comme ici nzoto na instrument ya diable, pourquoi? Rapport sexuel na téléphone. Otika lipeni. Kitoko te. Kitoko te. Et surtout basi ope bo salaka ba rapport sexuel na mibali ya batu. Na mibali ya batu kepe plus loin nzoto ngo pe propre te nzoto ngo salité. Nzoto ngo salité pe. Oyo forêt équatoriale to pe forêt so pe nini. O jardin modèle nini. Tala pe o soigna kango pe kitoko te salité. Salité pe oyebi pe ko bongi sans autre no pe bien te. Tala bafumbu ebele. Bafumbu ebele na nzoto mama. Ozu pe video po sali. Ay, tepe on monte ndambe tumba ta munoko no wana. Eziki sa munoko na yo. Po ba mariango ba yebi ndete. Ba marié wana ba comprendre non pete ba yebi pete. Ba marié ba yebi te ope ozu avandi pe bo ozu pe mutakala no salité wana tindel pe mobali na ye. Azu pa vandi yango. Ya. Ba sa mabala. Bo yeba te bo comprendre te. Bo comprendre te. Continue l'embasso ba traiter ici là. Te. Mbasso ba traiter ici là non ngotinde la e. Te. Yo ça moi ça ma bonne élite. Côté ma bonne élite ya. Moni ba stratégie ndoza na ngote. Yo na ba kito s'abonner to aimer to partager. Ya na ba stratégie spirituelle au koloma donné. Oye ko sunga yo ba live ya yo ozala jamais déçu. Va se ma balle. Ba live nanga bon ozala jamais déçu. Ko sala bisala salate ke na bwa kele mbasu na kotise ndaku. Ya nganga apesa iloka malonga te. Apesa ke loka malonga te mbasu ba tretaka pe sila kanango. Kokoti se mabele te parce que nzamba ko juger yo. Yo tango zo bua kele maladi wana o na maboka mutu nzamba ko tuna yo, makila na nzamba ko tuna yo. Mais le coup là tozo ba chrétien ya. Kiende na ngona molimo, la Bible nous dit la salaire du péché c'est la mort. Li futi ya masumu eza kufa. Tango azo linga mobala bata sumuki. Si quand il faut mouton, il à moi la vengeance, à moi la rétribution. À s'en charger na ye. Ba stratégie des ozanga bino. Ba stratégie des ozanga bino. Ba nzoto le mongo pe kitoko pété. Ozalo pe salité. Même oza tala. Bandeko, ba se mabala e. Bo ye bate, bo comprendre te. Mon bali unaza bien privé pour na yo moko. Parce que yo no va nanda kwa libala wana. Ata mukolo moko to kanisa roke bimala mobali mususu. Siko pourquoi to tike la mobali no ta ebela kenda ko bimara na basi misusu parce que yo yebi stratégie te. La Bible nous dit mon peuple périt par manque de connaissance. Bata mokili balobi ma ekufela mbwa mupenda melaka. Omona bisika na okende. Ma ekufela mbwa muta melango ezaka mupaya. Parce que muto yebi ke ma ekufela ki mbwa en melango te. Bata mokili balobi kozanga koyeba eza liwa ndambo eza liwa ndambu te eza liwa mobimba parce que ceux qui va poisonner ki moi mai wana oyebi to yo melo sani okufa ndambu te okufa mobimba bomoni bisika na okende en tout cas to s'abonner to aimer to partager ndeko na bino malolo nazaka toujours wana pona ko soutenir bino mabala na biso jusqu'à ce que la mort va nous séparer. Dieu est notre force. Dieu est notre force, yaya. Ngana ena nga ko juger mutute parce que na juger mutute na oloba makambo koloma o apesinga. C'est ça que je parle. Na zuango gratuitement na opesa la biso gratuitement. Boye langa teke kingani Salomo azaki na basi sope nani. Abraham azaki na basi sope nani. Toza na temps ya Ancien Testament. Parce que yom te opesa ka ba exemple ba Salomo, opesa ba exemple sur ba nani. La Bible nous dit, et ça la moutou moko, o bazo me ma arche. Jésus, my God.
Bazo me ma arche yo kende lukango na Bible. Yo mto pesa se ke yo Bible makasi. Kende lukango. Muto yo asala ki mabete. Arche linge kweya. Asimbi kaka arche. Mais la Bible nous dit, Nzamba frappa qui a koufaki. Pourquoi? Parce qu'azaki digne était à kosimba arche. Azaki digne était à kosimba arche wana. Parce que arche zalaki préparé pour naba levi. Et lelo. Batu ba osakala na chair, batu ba okosa na kombo nzambe. Mais bazana bon moi. Est-ce que yo pena yo zotala nga na yo lingi o matisela nga peso penini? Est-ce que yo pena za digne o sama kambo nzambe? Mais nzamba zotika yo parce que la Bible nous dit il y a temps pour toutes choses. Il y a temps pour toutes choses. Nassien na Nouveau Testament lobi mobali moko moi si moko. Alobi l'homme quittera son père. Abi l'homme quittera son père et sa mère. S'attachera à sa femme et les deux. Alobi teke et les trois, alobi et les deux. C'est-à-dire mon bali na moisi. Et bon, pourquoi zotika tamoula il femme mariée? Obinga na c'est la kaka. Non, on a ba stratégie te. On a ba stratégie te. S'abonner, aimer, partager. On comprend de bisika nazali. On comprend de bisika nazali. Dans la diable yo ke la mutu mawate. Et là, on peut ça là que yo réussir te. Oza ko yo eti jusqu'à présent etizaka même arme na diable. Yango zo réussir te. Yango zo réussir te. Ko linga te ko utiliser même arme na diable. Parce que yo koko beta ngo makasité. Diable a leki no robeta arme. Et ça arme o bandel lo kino lobi mokile kufa. Arme diable a koko beta arme bolingote. A kokango jamais. Et ça batu miso ato fingi. Ndeti ba biso ato sali lo lengo lingi. Non répondre ti. Ato sali ndenge nini. Car la Bible nous dit balo mama be me ba kuto na ngote. On dit comment on a été a droit de réponse. Jamais. 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 Parce que mon kilo tobi kamutu musa ko ina oka ça le savoir. Au sale lo côté a inyoka dans les pamba loi ya nature. On force te muta lingo mutu ne so lingo non mutu musa ko linga yo te. C'est la loi de la nature. Bino bozo linga ka mibala batu jusqu'à présent mukole zali. Et tant ozo linga mobala batu yeba ke sali nyo seza ko liate. Sali nyo seza ko liate. Et ça na sali mususo lié. Et vimbisio munoko. Kantini nyo soba sukole la rate. Mai nyo soba simba rate. Bino bozo bimara la mibali ya batu. Ba jeune fille. O bozo bimara la mibali ya batu. Bozo trouble bozo leli saka. O pasaka rapport session na mibali na bango mokolo ezali. Mokolo ezali. Yo be déjà ba honora yo. Mobali ma azo sala be forte. Effort yezo salaka ya ko lobaka na yo longola ka bilama bo salaka rapport section na téléphone ozo détruire vie na yo. Mukolonza ma retourna yo jugement le kana mobali noté. La saliette individuelle. La saliette individuelle. Tika ba sentiment au kotali felo. Au kotali felo. Mutu a sali téléphone eza mutu. Si on nzoto eza temple à Saint-Esprit. Obisika molimo santo abimaka. Et comme il portait à tout le monde. Ceux qui eza intimité na bino, eza nango normal. Bon, y a pas ça la rapport sexuel en public. En public, bon ça la rapport sexuel en public. Bon, on était que diable azo fungola tala diable a fungoli batu misu. Oh, ils avaient qu'à bomba les associations bombarder. C'est pour cela que Jésus-Christ revient bientôt. A kokuto, nzamba kokuto likola na sia mobala muninga ndo kota li felo. Ka botelo bisika bokota rawana kaka nzambe landa bino. Ka ndo zo bima na mobala mutu. Ozo bilo kola yo mama na bino botaka yo po yo trouble ba foya batu. Mobali oya kobala yo. Mobali oya obala yo. Yo kako kitoko te.
yango na lobi na sali appel na yo mto olanda ngai. Tika mobali ya batu. Tika mobali ya batu. Luka ya yo. Yo za wana pona ko finga ka mibala baninga taza aza ilonge tengama yo sala mutu. Aza mukusi yo sala mutu. Yo zo luka ya bambinga o baninga babongisa po yo récupérer bango. Yo mutu nini yo sala yo finga ka mibala baninga yo sala mutu wapi. Siko ngala kamwaka Ozui te ko lekaka na réseaux sociaux banda ko finga batu. Mais o tirer o raisonner te que des fois isa kati na yo. Ngana kamwaka. Ngana ko kabela mobali te po zala ngonde te. Yaya ozala ngote la Bible nous dit la femme est une bonheur. Moi ça me mara bonheur et pas mobali. Bato nyos ba soutenir mibali na bango nzamba pambola bino. Yango otika la koza mobala sérieux te po yozelaka ba sale la yo. Ozonzo ton instrument sexualité ba sale la kaka yo. Non. Non. Kosala la mobala eza lisumu te za mabete. Kosunga mobala eza mabete. Mobala za la ngote sunga parce que lobi pa ko sunga yo. Bino bozoka baswa mibali na bino bokabela mibali eza lango lisumu te eza mabete. Eza force parce que yo za force pour na mobali na yo. Ta mobali na za lango te tombola ye kabela ye eza péché te. En tout cas makambe eza tellement ebele ya koloba eza tellement. Na tindi bino bo s'abonner, ceux qui ne s'abonner te au s'abonner, au aimer, au partager. Ceux qui ont une émission au commenter. Tous ça on a pour na resunga. Makambo eza tellement ebele. Eza ngaka yo jusqu'à présent nous s'abonner te. Au s'abonner, au aimer, au partager nzambe nanga a ozanga te ko pambola yo otalinga na butu tika butu neza la butu malam olonga tina bandoto. Nzambe nanga alongisa yo. Otalinga na moi tika ndo boko nzambe tambola na yo elongiso na makambo nyonso sala. Bana na yo pe mobali na yo muto mokili asala bango mabete na kombo na Yesu Masia.